Et bien que papa vient mouton ça la carte du monde. C'est lui le Magellan Toyo Kaka. Depuis na banda ba classe yo. Natanga or que papa vende Magellan Toyo Kaka. Pardon. C'est que bino bato lumbashi boza ki nde sima boy. Ye mouton sala makambo wana nyoso calendrier Magellan. C'est pourquoi papa Hervé la kanaba date belé à ba concert zokande yende mokolo calendrier. Si batoto wa Lubumbashi tuko tu mureta. Mungu wangu. Na biso mais il faut na biso chrétienne la gauloise bandela kae na wana ya histoire ce prof na binwana akosa ka bandela na on peut so vraie histoire. Magellan c'est fait rigoler. Zambe nangai. Donc yembe muto asala calendrier. Si. Zokande papa vende muto apesaka ba monsieur mususu ba date. Ok, na comprendre ce que po yende aza mokolo bord. Evangelikolo ya orgueil na ye. Nde wana zui 12. Akomi okosaka ba fanatique na ye ba date. Pardon. En tout cas, ba warrior vous avez thème mabi makas. Ba warrior thème ba prophète parce que bino beaucoup ba philosophe. Ba prophète bon mu thème mabi makas. Si botiki moi na akomi ko sala sko ba effort na ndenge moko. Beaucoup aussi parce que on peut dire que non Marco si poups. Azesel mutazo ça la dette domaine mais aina domaine noyo akomi na 15% atiki à ce domaine mosus. Surtout mon avis no ya elinga la koto fierté ya Congo pour na léopard. Donc on a jogo moro boy moi na musicien. Marco si l'excitant na mobima bo moi na mobima Marco si zaka na ballon na makolo. Na ba Varese. Mais ngongé beta qui Marco si a prouvé à Pesibiso le meilleur de lui en tant que joueur. On avait pensé que étoile naé Izali na football ti. Marco si a découvrir étant né à Sikali Soussou na musique. Depuis ça fait déjà une année et demie. Tozo qui est na deuxième année. Marco 6 depuis Michel Bino célébré. Bobo a célébré na Marco 6. Bobo a kata mukebo ebo célébré na e boutique Sarai. Bomoni siko parce que beaucoup ça qui que succès papa est succès na été. Papa ça na étoile oyaye, moi na pe fomieba. Fallait pour pas aux qui chance. Au moins chance aux qui pas papa te. Mais yonza m'a pesa ko chance ko boko la bana na yo, c'est leur goût na yo. Yon tant qu'artiste, au kola qui na choix na goût ya papa te. Papa vraiment talara ndenge to rande to ko liboye impossibilité wana mais yonza na ba possibilité ya ko canaliser vie à moi na. Ko tikisi moi na zo pona des talents, des domaines où to ebi côté zo sukelati. Tu es départ, tu es vraiment arrêt, place à jouer les transports, il y a comme maintenant carrière, il y a musique, mais tu es place à jouer qui ne découvre si tu es que Lucas Zakalaha a fou la yata parce que c'est son propre papa a fou la mité. Binone Bobeng a fallu me fouli. Balobaka bien que on est si bien jamais, on n'est jamais bien servi que par soi-même. Ça veut dire on peut bien se servir en attendant Batumusuzu, d'abord se servir. Le respect commence par soi-même. Auto fula wa minya Abraham. Auto fula da on na batu tout ba prétendre que non, ba aura visibilité chez Fali et ça sera toujours down. Yo leo asana maboko azakala. Peut-être ne ba bana balabala ba nani ba ko pesa chance parce que zakala azana ba fanatique na kini go lega sensi pops. Si on est bodjembe la que non, Fali muta fula petit Fali. Est-ce que vous avez vraiment raison qu'il fallait me faire la petite fallait to petit fallait azana bato ba composer la ke ba biloko na ye azana bato ba ila kana ba nzembo petit fallait ni pe na ba courage na ye ce qui fallait yambaka petit fallait ayambaka petit fallait na casquette que no petit ozo azo imiter nga lokola comédien moko boy na bandenga mo mais bazalaka surpris que petit fallait ba nako tenter ko kota studio ko yemba donc tout ce qui est petit fallait zo sala lelo ils a pour fallait pe sera visibilité.
fala zalaka na ekaka petit mo ba yeninga pemeni yazo eza pona eza ko la sens comique sens moko ba petit fala c'est exagéré. OK na mutema petit fala na posa que non na booster pe na yemba biloko nanga na ndenge nanga lelo toza ti bolongwele mwana kuna na poto ayembi na ba master ne ba kolona bango na France simité ti akidiki ntasa aka no kema na bana oyo on négligeaka pour dire que nous dans la vie on ne sous-estime pas. Qui avait pensé que moi na aigle là que koluka zakalaha est-ce que botalaka via ya famille zakalaha na via ba Marco 6 ba ndenga moko te ça veut dire on nzamba tie kati na yo izaka oyo nzambe atie kati na yo donc tango peut-être ba miselo ko na bango wana et pesi makam bolo ba te que moi na aigle na biso po azeli bino inane mobimba bo pesi chance wana te ba golwa pe ozegola akomi zeo gola ce qui peut bosser le warrior moi na bana ko tula na banzembo na ye azembe yango bino okola bondima ba papa na bango moni mape bana na bango parce que ba père na comprendre que faire fali ko tona bo betijo wana ndenge nini botiki bana bino balanda bino po nini junior on pena de pela na papa bango musique aye makaye bana rati Marco aussi depuis à l'année donc beaucoup canaliser bana bino besoin ba possibilité beaucoup canaliser bana na bino te na ba domaine mususu soki bino ba papa na bango besoin chance wana te ya kotanga peut-être makasi comment ba docteur comment soki ba nani bana beaucoup aider bana na binoté ou bien bana peut-être pour ba koli moi na capacité ko mise la décision na ninga na peut-être to ébitement ce qui est sûr pour na na part na nga bonga bo aider bana bisika bino ba papa bo comité bana ba ko mata et kisala ka bonetinga bisika nga na ko makité à travers mon papa moi na nga ko koma à travers nga na ko sala effort wana c'est comme ça dans la vie donc bisika nyata ki à travers père na bino ça là pour moi na no nyata Vio pense que au cola li yango te ça la pour moi non cola et c'est ça bino bozana ba façon wana tu ko façonner ba vie bana na bino me botika bana ba oledo so botali ko na ni marko aussi ça comme ko potana donc pour la comment ko za musique ko la distraction na yi et tant on moni ga ni ko ça la tête ko si do bandi ko yem c'est pas bien bien te donc tout dépend ba volonté bana na pour bana ba mikolo ba on est bazana capacité ko za la décision ba vie na bango papa papi parce que moi quelques pourcentage de la vie à bana passe par là ba mikolo donc c'est juste ça et ba warrior et ba philosophe bon thème ma bé fort tant de beau truc ça mukolo il poups sens boss nous là et tala comme so comme lu que la yemoko en tant que mobile et que na bon wa Isaac Kande zo réponse na yo concernant Zeo Gola pour na biso ba golaza moi na le padre légitime tokotika jamais d'ailleurs to tiaka na ba page na biso tonga bimisaka moi challenge na yo wana zaki na studio to bana déjà ko consommer ko to ba challenge to sala na TikTok na ba Facebook na ba YouTube to poster biso ba warrior to ba matala te to lingaka famille Gola na ndenge ya propre yimo tala ka vina biso orli Gola papa na biso papa ko to biso orli Gola ayaka futa deva biso meto tika ka ite to yaka ito zongisi na famille nde mona na biso leki na biso nde ko na biso msanzembo totika ito tike jamais biso d'ailleurs to komele banzembo oyemba biso to ko proposer ba son banzembo ko zana biso to pesa ba texte bana oyemba to bana ko consommer to consommer papa na yi biso za bato matala na tele ko ba wario bato lokuta bazo endure bana mona artiste na erreur batike ba ke biso za bongote biso za magamba makila to soutenir Gola to soutenir famille Gola tina suka lembe malembe tozokoma fera imba ke on bonheur qui vivra verra malembe biso tokoma ozana téléphone Android ozana iPhone sur combien mais webi ko sala trading te depuis wana webi ko sala trading te c'est cosa fou jeune ba fille na ba garçon et ba fille de l'ouest ba osala trading ba gagner vie mais yo zaka na TikTok awa pona ko sala nini ko tra ba vidéo ba photo yango pe sur l'arte mais sala ba formation pour comment mutu so lingo comme loi biso formation tala simana ba biloko ya mwana pona ni na sala ka formation pe na appliquer na toucher la tous les jours pas moins $20 par jour ba biloko na sala ba activité na en ligne ezako ba te ba vidéo de pesa ngambo ba activité on a sala ligne soit ta ko se former lituka na nzungu akala
il faut pour la baba sosa mabe vino ya 1800 eleki ya 2000 na talo pe na elengi yango please feregola zokola please vana ezokoma bien please ozo apprendre kosala eloko ya sika please okoyeba kosala yango bien bino baoyo bozana batala na bacompétence mais boza kobipesa na matala na réseaux sociaux yebaki bokoma quelque part te avant okoma quelque part travaille d'abord sur tes compétences yango feregola banga na bino boye nga na travail ya compétence na nga tous les jours nalalaka mingi mpona améliorer voix na nga mpe ntango nalamuka na ntongo eloko nasalaka naliaka nano te na bananga nao koyemba plus nazoyemba plus nazoaméliorer voix na nga mais yo bimi kaka lelo na miziki oza na mposa okoma lokwa fere okomi koanvie olingi apprendre nano ndenge nini bayembaka olingi apprendre koyemba te mais olingi kaka matalana yango wana tomona bajeune ebele lelo bakomi kosimba kisi mpo bakoma quelque part ntango nga nabimaka na ndako ya bato bayebi nga nakei koluka ye nzoka nakendeki kosenga kozonga ya butu na pamba ye bato bakoma kotuna ngai yango eutaka wapi ye nalobaka na bango ye nazali mozangi susi ekomi kosala ngai pasi mingi na motema makanisi ekoyela ngai nakende kosimba ta kisi bongo nga nazali komona kisi ezali na ntina moko te nakozela epai ya nzambe oyo ewumelaka sadiki soki olingi eloko ekowumela na vie na yo zwa ta na yo oapprendre quelque chose de nouveau chaque jour ntango bana koapprendre régulièrement okoaméliorer baconnaissance na bacompétence na yo mais yo oza jeune olingi otikelaka na réseau ofingaka bato baneporte ko okotaka bavie privé ya bato olingi oapprendre eloko ya sika na vie na yo olingi oapprendre te mais siko biso baoyo toapprendaka eloko mosusu mpo toaméliorer vie na biso tokóma na mayele en tant que bagaulois bozoseka biso mais biso wana tolamaka tosala batrading tozwa lar biso wana tosala makambo te tosala baactivité na ville tozokumba mokumba tosala boyeboyeboye togane na biso vie mais lobi ya boloba teke yo non bagaulois babandoki bobengaka biso bandoki te mpo biso totravaillaka un gaulois tout atravaillaka eloko fere ayebisaka biso tout le temps yekola métier yango biso tosalaka mosala maboko tosalaka bajob yango bino motema na bino ezalaka bino pasi parceke boyebi koyekola te boyebi koluka te yango biso bagaulois totie likia na biso na bulo tosalaka na baformation tosalaka mais bino bolingi kosala baformation te bolingi bozala quelque part bokosimba kisi yango fere ba bokamata elongi na nga bokomita ya dragon po bokomisa mama na caprice kasi nzambe akofunda je suis toujours à vie kimia na ngai kimia ya famille mama Marie Makesa botanga alakisanga kofinga te nga mpe nazali lokola ye